toi aux hommes Mokolo, il paraît que c'est dans le 1971. 71, c'est belé. C'est un problème personnel à Mams. C'est maman toi côté là au bout. Vous allez voir ne ba yemba. Balati pour soi-même ba distraire public. Un peu belle vie ba on piquer ba crise kuna. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Maman, yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise et Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise, kobungate, kotatabanate, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, vous autres, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona la Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au Kolia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché, Vénus. Dans ce comica à limité 7e rue résidentielle, au Tunta avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place P à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, et Zawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, et Zawana. Si vous avez besoin de surprise, vous avez une surprise. Partout dans le monde. Vous avez une surprise. Maintenant, vous avez une Ronnie Evans et Zawana partout. Partout aux Amazons, il y a un immeuble 130 dans 5e niveau.
Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima ya Ina. Donc, il y a 2 adresses. Nous avons besoin de au bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronier Vince eza wana pona bino nyonso so po bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au bengi bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vince, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuba mkolonzo ambongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namona keza ka loki tina yo twino sa nini o eza chance ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe ya adresse te ezala ngo likamba mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na fimbo. Napesi yo awa zaya 1 minute opisi otungu na bataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba okoche bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mingi tokei Dans la poto, dans besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a assez. Nous avons le de Rolex sur ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Les beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez sous penza makasi te, donc eko garder tena yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandis maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisson, le numéro de Bisson à WhatsApp. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Devant vous, Barisi Baza, monsieur le journaliste. Derrière la caméra, il s'agit bien de Kevin. Merci beaucoup. Merci à Chris. Merci à toutes ces personnes. On va retrouver la vision du début à la fin de cette émission. Likez, commentez, partagez. C'est un exercice pour nous soutenir. Vous likez, vous partagez et vous commentez très massivement nos émissions. Alors,
Merci à tous nos partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo. Il y a papa Paul Fikipo, maman Bizi Mondele, prompt rétablissement à toi. Merci aussi à Karine Manessa, British, Mossanzela Mino. Joyeux anniversaire, mieux vaut tard que jamais. Karine Manessa, British, Babizue Belé Plasoza. Maman Langa Carmel Moulumba, Babizue Belé, ça fait très longtemps. Bisous Plasoza, l'émission. Merci à Shirina Vumbe qui te repétaille, Madame Rokia Kamara, petite sœur propre, et à Madame Alima Kamara, mère boss. Masalanga Star Braza, Moninga, je te salue. Et je dis encore merci à Yannick Chamagoton Bossamboka. Et je pense également à Gilles Monampoto, mon papouche, depuis Montréal. Maman Igueto Kamazi, depuis Montréal. Bisous et Belé. Et coucou également à toutes ces personnes au Balingarabiso. D'abord, Balingarabiso, on a la Lingarabino, donc Bambote et Belé. Alors, beaux appétits, beau l'habitude de bien à la fin. Les abakou du monde. Votre tonton est là, je suis un peu malade. Mais on n'a pas le choix, raison pour laquelle, vu que tout a Bissomoko, tout a obligé à retravailler très dur au four et au moulin. Alors, moi, je te battu comment film la biso à j'ai côté. Film la biso à côté na SB, film la biso les abakou de SB. Botala yango, beau partager comme d'habitude. Premier épisode de Kota Lelo na SB, en tout cas. Beau liker, beau tala, beau partager, beau commenter comme d'habitude. Beau apprendre mon bondo. Bon monde tous un système à 100K, sans état d'âme. Tout le monde est bêti. Alors au bachel bisope yasika et bêta le titre qui m'échappe encore. Vous en avez le titre putain. Nous avons déjà même en attente. Titre l'abisso les temps. Voilà. Boutique l'angata dans ba warrior nyonso. Bon même c'est déjà englobé tous les musiciens. Mais ce que le temps parce que fallait pour pas autre ce titre moi comme dans autant. Alors ba warrior nyonso za ba koza warrior zala na mobondo. Za ba koza golois pour na 4 le temps tout le monde peut ba mourir illusoire na 4. Na 4 attend tout le monde peut marambe belé ba Robinho Mundibu. Ba bina filé ba Fabregas maestro. Même ça a tendance de côté des musiciens. Parce que les musiciens sont balingaraïs, respectent les bon la spiritas. Et Ritzo déjà le 24 au Bétanadome de Paris. En tout cas, spiritas vous avez libéré kuna. Numéro la chose affiché dans l'écran pour la remarque et suggestion. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Vous avez besoin de la moto anniversaire surprise. Ronier 26 ans, on a la publicité, on a les caras, le numéro là, on a les alliés, on a proton, on a une surprise, on a qui Ronier 26 ans, on a les agences, il y a la cérémonie, il y a l'événementiel. On peut ça moto cadeau, ça là surprise, on peut ça maman cadeau, il y a surprise, on ça demande en mariage, Ronier 26 ans, on a le numéro là, on a bien partout, on a de suite, on a un instrument qui toko, on a un bateau, il y a qui toko. Donc, au centre de service, dans ma personnel, nous sommes assurés. Voilà. Tout fond, moi, chapitre Oyo. Likama mame toi les héros aussi là, tu héros pelara à moto parce que on dirait moi mame toi là, besoin de ma moto, tu mame étoile, par respect, à un moment donné, il faudrait éviter certaines choses. Net bobo comme la Jérémie que place bana SB bato ba jorana SB so bazar ko changa na film ete mame toi loza danger ta na scène place Thérèse Azali bakata yo ata so ba chiote normal kaka zalo kwa litanga mai ya misu ne kati bali nani omona ngo bo mona ka mai na mai et puis ba bi message on a déjà banango depuis longtemps avant que relève monsieur pas ça c'est yo un problème personnel na mams c'est maman toi kota la oboué vous allez croire ne ba yemba balati pour soi même ba distraire public. Maman toi aux hommes il paraît que c'est dans 1971. 71 c'est belé.
Amkola Mamso, il y a 7 ans, sur 6 ans. Sur 7 ans. Respect à toi, maman. Bat balingara yo, mais on dirait yo mo boza me sera motongo epela tisuka. Ça t'honore pas? Ça t'honore pas. Attends mon qui était. Na minute bano bino bobare ba ebi ko jouer te. Ba ba pot de fleurs. Ba Michou na biso ba Naël ba Naomi loko bango tout ba bambino. Mais quand bango na ba solliciter partout. Boke na sinak bo mone longa ba na biso. Boke na ba chaîne nyonso ba Canal Congo ba chaîne nyonso tchaka maboki. Bo mona bilonga ba na biso parce que ba dégager makamba. Je mets en cause un film à tirer à Bombo, à Zubayano, à Zuba Milo, à Sangis Bango, tout. Et toi, tu as une absence, aux anneaux remarquables. Un peu belle vie, on m'a piqué, ma crise. Moi, diriger sur ma tournage, exactement, diriger le tournage, mon ami. Bon, moi, je suis KO, bien, mon Maman, toi, tu es la vraie. Au sein de l'émission, les likes, na kena kocha moi un dixième nanga, na kena kocha moi dim nanga, na pesa la rango offrande. Na pesa kombo ya nzambe na munoko, mais na kata mitema, boko salela yango te hypocrisie na hypocrisie. Maman, toi, l'obimi singa ba tchatche. Vers ça, c'est bimi. Pendant le beloka à démo. À un moment donné, boye pété, ma minzoto, wela. Je t'informe, en Angola et Rosalaki, le théâtre existait. Tu es venu, le théâtre existe. Et au Kenepe, théâtre existait kaka. Maman étoile. On dirait que vous danger de quoi la défunte Mindondo. Pour la Solange, elle a dit ni à Manassène. Soit au côté à boire vibrer. La Solange place à fin d'appel au rappel que son âme repose en paix. Il peut amener repose en paix pour talara progéniture nae. Soit au la mams à paix mille sous la kimia. Maloba moué, il y a Solange là-bas. Acha 5 actrices. Si la télé mi abino tout bobima, contre nani obima. Et na ba mi tout na bino boye biké, on a pomba scène bête de scène. Mais tellement bozaka ba personne écrit, ba personne très jalouse. Moi bo accepter l'élévation ba ninga mususu ezate bo mona quoi et kanga bino na kingo. Soyez vrai. Soyez vrai. Soyez des personnes vraies, des personnes honnêtes. Bacha pas Jérémy, ba casté au ya bisoni. Dieu sose pas Jérémy. Déjà au banai nano. Jérémy ko tchanga na bagagte. Na bité ba te be ba no mona donc yo le kino ba présent Caleb. Olegino Bebakata, Olegino Teresia, Olegino Sila, pour si la route à Joa Gag, Mams Nabiso. Je pas Jérémie à Joa. Donc, Olegino vie de loin. Olegino Besobe, Olegino Nyon sur la Gag. Wanini, place pour faire dans un bureau, pour se conscientiser. Et bah, il faut pas je serai ma gag. Et monsieur le roi, à Christ, peut-être terre à terre, tonine. Non. Je me dis, non, c'est mon gag. Au lieu de ma top, ma Milo. Ah, je sais gag, mais à chaque fois, ma film. Tu vois la lumière. Bah, on tient partout.
Yo mon que depuis sa sortie médiatique na yo alors con na place que non le pas une personne peut très conne. Et ça que carrière na eu comme en perpendiculaire. Oui bien côté. Que carrière na eu et que ne pas en perpendiculaire. Pour nini, on réfléchissait 2 fois. Que il y a ça là, il y a créé un préjudice nini, il y a créé un tort nini. Merci à Madame Vanessa Erwig. Vanessa Erwig, Maman Vané, Babizue Belé na yo. Que Dieu te bénisse abondamment. Hein, Maman Minzoto. Ok, on m'a mis sur la hypocrisie, mais déjà comme là, Jérémy Kala. Faut que tu aies un bagage, faut que tu aies un film. Sur place, bateau esprit baza, que tu aies un film. Tu causes à péter que nos jeunes n'ont pas une famille bomba. Bana bazanga ni beauté ni écran ni succès. Mais moi, la besoin d'indicat. Si à outre indicat, ouais, besoin d'indicat, arma bouboule boy. Na mu chachino ebele bozala na ekunati o le bino mona e danger mama bino bela akokaka te en nyonso kozangisete na film po tala ke Jogo aye ezali kwa joueur moko alongwe Real ayokota na Barça bato nyonso Barça baolenge soki ofika aza meilleur joueur kuna baomona bino mpe bozala na bana ti bana bino oyo aza na beauté éclat succès lokwa bamichu banael babambino banaomi lokwa oyo bango obala na vacuum ya makambo pifo babotamaka nango étoile babotamaka nango oyo bape babai kuna na oyo za lumière nga moko na étoile mais yo za étoile mo déjà bomani étoile la suka oyo za po ekota po mulili pende ko makamu po imbule bando beta po étoile epelaka okosa mama boita non bato nyonso baosa bagare eza bamoindre se wana eza ofingi Jérémie indirectement Jérémie on peut se peut na yoka se peut wana makambo ngana eka na olandela ye tozaka vrai yo mono muto oki okunda carrière na yo po l'unique place bakoka kobenga ya bien à part pas belle ngeze pas Jérémie parce que nous aurons bon pas belle vue donc ça me la peine mais chaque jour à tournaka pour na ba lire to yoka ba audio bazala on a demain au sarazo ko cesser ko lobela biso chaque jour mais aux ande ba scandale ba te be bon panzana mitu Sarah zo kiti yo fanda so za besoin au finga ba ta famille maboma nde ba linga o te kuna pa belvo ke no miningi sa makasi o finga ba to musuna en po belva linga yo ma linga yo kakati etali biso na nini ya sika oyo yo finga sila bisalu oyo sale passe Sarah na monita abota raté ki stondimi. Mais yo yebaka je t'informe Adasa na abotité Kipindi na abotité o azana ngola enoktola yepe na abotité la Barbie oza ba basimi balé Sarah o na ba botité enoktola na Adasa tola baza basi o yebi kokola na bango te sope ba kokuta na ke ba botaka to ba botaka te pour quand c'est fini même sur ça fini aimo au fini ba maman nyonso o ba fanda lelo bazwa grâce au botate sauf que ba juste stérilité ba maman nyonso yo fini na wana na passe wana
bazwi yango soki balobi nyonso esala nini ekota sikoyo na nzoto ya bana mibale ya basi oloba nini oloba nini vraiment la tola yebisanga songo ofinga bango ofinga bango mpona bato te abotaka te ya sika eza te change na mafinga mpona mafinga mpe so monotonie eleki normal. Ce n'est pas à toi de nous apprendre que si la botaka te eza yo te Sarah olobango déjà que ça change yo moto boti banani po oya yo tola na yo meme 9 mois libumu Enoch la Barbie ondimaka ete poani owanga na ye pourquoi ata peda boti te ke yo boti oya yo pede po na ondima ete kasi pedula na ondima ete pourquoi Sarah vie eza ndenge nazo répéter na obandelo za basi mibale Adasa na Enoch la Barbie tola baozwa mibali oye bato baoya obalaka bana na ote un jour oye peut-être so bazala kobota na libumu na bango amoko koma nzambe. Mais moi je prie Dieu stérilité ya bato nyonso oyo finga oyo lelisaka bamama nyonso baza stérilité on a elata pena génération na ata ti na 20e génération ti na 20e génération parce que oyo bapasi tomona Bible nde loba baboti balie manga bana nde bayoyoka ngai bana bato peut-être baza ba innocente mais masumu mama bango asalaka na mokili bana bango mozo bapo kase nango à un moment donné tozaka vrai yo ye ofinga bato na yo soki ba famille maboma soki neni oyo kokotisa biso kuno associé biso na makambo pourquoi so yo linga asila te nde sila olia fufu te nde sila osala filme ya kitoko te nde sila ojoue te olinga kete biso na ye na babaku nyonso tolingako te nati nga mpe nalingako te ekebelaka ngo bando osala kuna groupe de 5 yango ya bino bomona bilongi na biso na kati. Faut faire gaffe, hein. Il faut vraiment faire gaffe. Au bon boy. So ba otala bino na misu, bomo mizwa, bomo mimona net bino bomo ba monopole la parole ikolo ya bato. Non. Tout le monde sait parler sur internet. Tout le monde a une bouche qui crie, une bouche qui parle. Mais sauf que nous tous, nous n'avons pas une même éducation. Et puis, tu colles ma famille, mon côté, pour te refléter la même image. Allez-y comprendre. La ligne qui était bien, peut-être ligne à côté, n'est-ce pas la ligne à côté. Si on peut comprendre que ngata na ligne yo pété, ils ont changé yo té, yo pas to ligne ngati. Ils ont changé nga pété. Donc pour moi la question sont normal kaka. Nous sont normal penza est normal. Faut y ba rozala bien à vie. Vie ça ba chose agréable na désagréable. Nous sommes là pour otier maman étoile, maman mukolo bongo, une dame de 71. Na ba bêtise 71, ça va 50 et quelques. C'est quoi ça? Nous vous avons mon bon habité, hein? Mais Nzambe, abimsa moi pour na mutu nyonso.
butu pe moi tongo itana pona mututu. Il est le juste fidèle. Papa moi benga o senti moi mobala ko passa bien. Ah, c'est pas avocat mam c'était moi non peut-être na bisie. Mam sa avocat n'est à Jésus-Christ. Ah, réponse de la pézenga. Ah, ok, on a pas ça là. Eh, pour justice à mon kilo, aux anneaux qu'a dessus. Non, bango, il faut que tu aies son na bango. Et pas y aller sur ma scie. Il y a dans son bango en charge. Il y a dans son bango en charge. Lumière. Mais ce peut être côté. Celui qui n'est pas avec nous et contre nous, mais ce peut être côté. Mais ce peut être côté. Au moins échanger mon loroté. Quand yo muto bota ta télé si yango quelqu'un dit ma télé si na auto o ngani mona ngwani yo femme pondaise yo mama bota o ngani etula mwana pourquoi mutu pas olingo pas azata. Dieu est juste fidèle, mais je sais que ce Dieu là à Koufati il te jugera d'une manière ou d'une autre. Yo ko Bellevue pas linga côté ou même c'est l'étoile musala et toi là ko défendre Bellevue parce que Bellevue on va bando chaper sur étoile non yo ko étoile nani Bellevue linga côté parce que au sein l'étoile rôle de nikuna ah l'étoile tala tout ça yango et puis ba audio demain abim ça ba audio abim ça neni étali bisoti Bellevue peut azui. Bato bazaka bien pe mena nga zaka église au milieu du village. Naka ni pour ni contre. Bango tout ba sœur nanga. Mais ba ba kena nanga ndenge nga pe na kena bango ndenge. Weza wenge. Weza wenge. We ba ko respecter bato ba ça la pluie le bon temps et un succès. Les gars qui ont vécu. Ils a passé. Parce que la solution, on va mettre à côté de mon intérêt, yo ya loi, yo yanké, yo non. Demain, on ça pas de tout cas pour ya mobimba ya kati. Ça va na ena on banda kala bando lingote. Yo finga ma peka solo. Yo finga toka yo kansina ya maki ona atika na ba end. Na pekso yo kata ko bino bata mikuso bo kate ozui penza. N'habité à un moment donné, ma chose a besoin de l'ouba. Au moment où on monte mes os souka. Portez-vous bien, n'a qu'à cette mission pour un moment donné habité. Ça fait mal. Kanda, donc oui, battu au bim, ça quelle émotion en fait. Bon séjour. Bonne continuité. Vous continuez à finir, vous les mater. Mais nous avons dit moi, ma belle, tout niata. Moi pour un toutou. Il te payera. Et tu payeras très cher. Tout se paye ici-bas. Merci à toi, Kevin, d'avoir réalisé cette émission. Merci d'avoir tout bataille numéro affiché dans l'écran. Vous bien après la suggestion, vous pouvez rappeler vos commentaires. Ma étoile, ça fait pitié. Parce que mon ami, quand je vais faire ma petit rôle, il va diriger, va tourner, et moi, je vais tourner 20 tableaux. Passe. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. À suivre. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que
de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Camps Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga ubunga limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Mona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zakanasima Kin Marché, Vénus. Dans ce comme cas, on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est dans la Roni Events. Roni Events ezawana pona bino nyonso. Roni Events ezawana soza besoin basa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zozo ilustrelenga. Bo mona Roni Events ezawana partout. Partout aux abazana na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na deux adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events
eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière ina so comme kana ina otuni ka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis ba na njili na avenue Lusenge quartier 8 na njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vance, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes Nabango. awa nzamina nayebi tusiku jour akolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo napesi yo awa opiso tungu na bataagence ya telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kangambaka yekotemelenga mbongo ya mwasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kazinjo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro on a na scène, na on le babonde de on sur ma perruque, on a bon mona. Ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grande Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup.